Prophétie des 4 présidents. Thème Nabiso Alelo. Regarde sur la prophétie des 4 présidents. Oh papa Kimbangu Ndenga Loba. À Sakola. Papa, prophétie oyo. Ezakaya solo tolokuta. Outi koloba tata Lushima wate. Bakoko ya biso balobaki soko kosi leka. Soko vande wana. Solo ko kangayo. C'est ça. Prophétie ezali ya solo. Ezali ya solo. Ezali vérifiable. Pambate na tango wana. Ezali tata Jean Kiantumba. Ye azaki na tango wana bazako benga baboite. Azaki cuisinier ya yaya ya gouverneur ya Katanga. Ok. De tango bango balongo na bakongo bakei kuna. Yaya kiko tala leki na ye nda profiter. Kolobe mais est-ce que ndekunanga parce que azaki mukongo. Ndekunanga azako toyo. Koko pesa nganzele te osengela ngai na leki na yo apesa nganzele na kende kotala ye. Donc nzambe eza mabongisi na ye. Peut-être que Bible eza kolobete nzambe akosala ke lokote suka yepsi na balinga mibayete. Brusquement ezalaka te pa nzambe akokebisaka toujours. Ndi azwa ke occasion wana 21 jours, 3 semaines au total. Donc, à Zouake occasion, il y a consolé Tata Semo Kimbao. C'est ça. Ndi, un certain 17 juin, Ndi Basolola na ye, à lobi na ye, makambo, mi bale ya mutuya, mi koleza koya, ngai na zaliawa, kasi bino, makambo na lobaka, na mbazansanda, elinge kokana. Dans 16 ans, bazaki na 1944, dans 16 ans, mboka ya bisoyo, et qu'on se dépenda. Tokoma oui, tokozwa bonsomi, ba mindelo e bokomona bango te bakozonge pa ina bango. Po ba yawa, il faut balande engebene mibeko ya mboka. Donc, alobi na papa Kiantumba kangali kamboyo. Mbula zomi na motoba. Kongo ekozwa dépenda. Yami bale? Yami aloba yango pe kokisama. En 1960 pe dozu indépendance. Voilà. Et yami bale tango tokozwa dépenda. Bokomunete moyangele ya yambo. Mokonja mboka donc président de la République. Akoya wana akozala moto na bosembo, akozala kasi akoumela te. Yami bale akoya yinda akoumela kasi mboka kokota na potopoto na dépravation des mœurs. Na mwa mubulu mboka kozala mubulu akoumela kasi akolonga ndenga mabe bakobenga naye. Ya misato akoya kasi ye akoumela te. Kasi likambo ezali na oya mine. Oya mine akozala elenge mobile jeune. Donc caractéristique oyo penza ata mwana muke akokaki kobosa na te alobaki oya mine yakoya akozala elenge mobile. C'est ça. Bokomona tango wana yakoya akozala na mpasi mingi pamba te mboka kokuta ngona bokabwana. Dépravation de mœurs makamondenge na ndenge. Komikitisa. Akosala manso mpwete mboka ezonga bomoko. Pena tango na ye botombo ya mboka ndeko banda. Voilà. Oh ba benga ali français développement. Développement. Tata Lushima yo talakaka. Tokena na ba hypothèse. Soki tata Kiantumba akosaki. Ezalaki yangote. Bon makambo yango ya lobaki. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bakoko ya biso balobaki soko kosi leka. Soko vande wana solo ko kangayo. C'est ça. Prophétie ezali ya solo. Ezali ya solo bakoko ya biso balobaki soko kosi leka. Soko vande wana solo ko kangayo. C'est ça. Prophétie ezali ya solo. Ezali ya solo. Ba français ba vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko kende qui vivra verra. Solo ko kangayo. C'est ça. Prophétie ezali ya solo. Ezali ya solo. Pesa nga yango. Pesa na kupasula te. Pesa nga ye. Cameraman azawa. Tala. Ozawa. Donc oyo za makambo ko saka na oyo. Tala. Batata ba mama bandeko na mukolo wa lelo lingomba batu bazali susu na besoin ya kosakana komba tata Semo Kimbangu te. Lingomba se fongole miso mukili se fongole miso. Oli otondi te
oyo ko lobele kamba tata siboke mbako papa Simon zo sala bino bozo sala te bolobaki papa Paul ko longo na Angola te papa Simon longo 10 points oh na Brazza ko kenete akei 10 points oh eximation au salamate 10 points jibile au salamate salami 10 points révision procès au salamate et salami bakoko ya biso balobaki soko kosi leka soko vande wana solo kokanga yo prophétie ezali ya solo toko sepeli na video oyo olingi otala pe ba video mosusu lokola oyo s'abonner na page na nga ya YouTube Jomac 1 kuna et cliquer na mwa ngonga moko eza na coin wana soko s'abonner cliquer wana okobanda ozala alerte soto kotisi video ya sika po na kati ya Jomac 1 kuna tochaka ba video ebele